toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. Ndia DMTV mbote na bino esengoza ya biso ya koyeba ke bozali ebele o bozali kolanda biso na ngonga oyo boyebi yango actualité ezali toujours kaka dominé problème oyo ya coronavirus oyo ezali ko continuer koboma pe ko se propager partout dans le monde, plus particulièrement en République démocratique du Congo pour être où est tout ça en République démocratique du Congo des alliés intérêts nabiso ndé tous allez toujours continuer na ko rappeler na bino to na bisope to eba na ko continuer ko salela ba mesure barrière au bazali ko yebisa na biso epai ya ba minganga na bakonzi ya mboka parce que seul le traitement efficace tilelo ezali nango kaka prévention to eba vraiment komi batela actualité boyebi yango bien ezali très dominé par affaire sextape ya évêque Pascal Mukuna oyo boyebi ye mokopé a pesi réponse na ye à ces défis là qui était à répondre. Il y a plusieurs réactions, ba réaction ils ont comment na ba médias na ba réseaux sociaux oyo ezali na ba sens nyonso il y a des message où ils allaient à charge, un message peut aller à décharge, bah soutien, peut bateau bazali ko boya ko soutenir parce que bazo estimer qu'à ça là qui bah acte on est que vidéo ezali authentique et parmi ba réaction tout au monde à côté politique nous avons proposé bino sikoyo réaction il y a un politique où ezali na opposition il y a coalition actuelle au pouvoir il y a FCC na cash il y a ezali mutu ya lamuka nazo proposer bino réaction na ye bolanda bon na sima toko sala mo analyse moke par rapport ya maya lobby total soki ezalaki pertinent toté to ezalaki ba sentiment nde tindi aloba lolenge ya lobby ezali maître Nico Maengele o bayebi ezali moto azali komi benga Frank Diongo Junior mais lelo na kanisa kazali lisusu na kombo anate parce que na ba idéologie bazali sous na même vision te na Frank Diongo ya tikali na lamuka Frank Diongo ye oyo azali ko continuer ko soutenir Moïse Katumbi azali na kati ya lamuka mais Frank Diongo position est comme un peu hybride tous comprendre était soka azali wa appeler soutien Félix Tshisekedi qui est dans la coalition FCC cache mais yemoko azali linga Kabila te donc c'est un peu compliqué makambo na so lobby holandais un peu comme Pascal Mukuna ndenge azali ko sala combat na éveil patriotique Félix Tshisekedi bien mais Joseph Kabila non donc voilà un peu politique ya mboka na biso ndenge etambola alors je vous propose bolandaye mais avant boyeba ki boza kolanda DMTV ceux que vous avez déjà abonné merci ceux qui ont abonné toza na posa na yo s'abonner na chaîne oyo sala biso bien ko bosa na une fois abonné au cliquer pe na cloche vous allez juste à côté ou on ko permettre ko ko ba notification sur ma prochaine vidéo to mettre en ligne suivez maître Nico Maengele nous revenons tout de suite après Potokoba na liso na biso à tout de suite par rapport à dossier à Mukuna na kosenga na pasteur avec Mukuna pour longola dissiper tout doute à kenda l'émission à la tata kilote ou à Molaï à la kisaba genou naie parce que c'est aussi étude il y a image parce que moto balakisi ali na genou lokola moto sala box afuka mazoka na donc place wana ali moindo makasi soki ba genou à Mukuna et ali bongoté ce kana lakisi yango na télévision c'est fini débat ici. Merci beaucoup. Batemusu bateknisien musu balobi ke moni mutu wana batie yango ezosala mouvement te ça montre que ça va poser yango poser genou kasi reste bakose nzoto tout ça bakosala ningi wana donc bon c'est à eux de pouvoir défendre ce qu'on linga aya pe na rendez-vous des auditeurs à répondre à police criminelle a aidé biso police a aidé biso pour le bakelo moza très nécessaire très capital bah sextat wana so bimi souvent et souvent quand on c'est pas bien il faut l'état il faut police ça la musala atala soki eza ya solo a sanctionner à la limite soki eza ya solo te à l'occuper bato bazosala bamontage ndenge wana mpo sanctionner bango c'est pas bien ofandi boye babimisi lelo moko omi na ndolo oyoka kaka boye mettre Nico babimisi mpe image na yo eza ya solo lokuta voilà il y a des esprits faibles bazala temps ya koanalyser image te bango bakobimisaka bato baliaka na bango merci beaucoup merci beaucoup maître Nico
Voilà, Boti Kolanda wana maître Nico Maingele, moko ya ba cadre ya la Moka ou azalaki ancien cadre ya MLP ya Franck Diongo, azalaki plus précisément secrétaire général Toyebi Musala pe asalaki Musala kitoko surtout bitumba bundaki na tango Franck Diongo azalaki na kati ya makala, mais malheureusement ba point de vue na bango par rapport ya position oyo esengelaki parti na bango ko za nango ezalaki pe ko diverger bobi na ba parti na biso to za na ba dictateur en miniature. Oyo ezalake bazako bondisa système moko ezali beaucoup plus dictatorial, mais bango moko na ba parti na bango bazoka ba décision de manière unilatérale. Obi que Franck Diongo a lobaki que MLP ko participer na ba élection té, donc je ne pense pas que décision ni qui point de vue à batunyoso tala lelo MLP zako se retrouver à tamokete na ezala même na parlement, ils ont représenté poids politique mon côté du moins na état livre par exemple ba élu, mais Franck Diongo ya lobby a soutenir Félix Tshisekedi qui est issu des élections yemoko aboyaki, donc il y a un peu à boire et à manger dans makambo nyo, surtout il y a espèce moko hypocrisie zaka vraiment na niveau ba parti na biso bon les sujets à l'éloté. Nous allons prendre notre temps ya rosala pe sujet moko ya bongo pour que toko kako développer makaniswana oyo to zanango par rapport ya situation wana ndenge zo le kana Congo la biso, mais ndenge to landi maître Nico ngana zo tiango un peu na compte ya Toseka Moke, parce que problématique il y a soulevé wana en rapport na problème ya vidéo ndenge za koleka ndenge tomonaki na vidéo affaire ya sextape wana ndenge zo leka, en tout cas moto yo asa supposé que la pasteur moko nande tomonaki na ba genou na ye tomonaki motu nzoto pour Nico Maingela lobby pour dissiper ba doute nyo surtout il suffit kaka na évêque Pascal Mukuna ya kaka na média moko na coupé na culotte alaksi kaka ba genou na ye, comme ça on a ba to confirmer kaka kezana ngoyo te mbala moko pe le débat est clos. Bon, ça peut na tort, normalement ça peut na raison puisque na ba vidéo to moni ba genou ya mutu wana e ndenge niko alobi ke ba genou wana so mona na keza ya mutu moko sala sport, donc oya zaki mingi koza na ba position à genou azo sa ba sport na etika ye moi ba tâche na niveau ya genou wana, donc il suffit que vekaya alaksi kaka moi genou na ya lati ne ka couper ya laksi ngo talati ka couper ba tu bango mo ba mona déjà ba yebi ke abia oyo ezango vekete wana kutu, donc débat clos mutu moko to lobela eli susu azate, donc mais likambo wana ya coupé Nico Maingele tende abandiango na émission oyo évêque alekala ki lobby journaliste derrière pas lobaki na likambo wana, c'était un peu avec humour, to c'est quand même message eleki ke bato belé bazo lobake ngaku na kanisa ko yana culotte, mais na moni ko yeka na pantalon potam soto mona mo ba genou ngo derrière ko te veka sekaki bon mo go seko bika ba ko seka na biso pe monsieur ala kam oseki normal musu pe saka ba ko seka mutaku na vélo bon oya sekaki na habité so za ko seka normal to ya mutaku na vélo, à chacun son jugement. Donc voilà un peu les kamundenge Nico Maingele alobi bon un peu pour rire et sexy biso ya komona que likambo un moment on peut prendre ça avec humour aussi alors que c'est quand même une affaire sérieuse, une affaire de bonne mœurs. Je crois que Ezali normalement na bambo cannabis ndenge Nico Maingele wazali juriste azako lobawana, peut-être que sengela qui même la justice ko saisir na likamboana notamment police criminelle, parce que ce que Ezali montage normalement évêque Pascal sengeli ko porter plainte parce que ba suyer image na ya un homme d'église azali ko kamba toute une communauté ezali na batebele bobi que évêque soka mpesi candidature à député vraiment a échoué n'a pas si, parce que ba église na déjà so contenu des milliers de membres, donc la personnalité na ba BBC yango image de marque na ba BBC yango, parce que image avec mukuna ezali ka image ya mon côté ezali image aussi ya église aseka ya ba église aseka ezali pe image ya football club Renaissance to kotu na pe na domaine ya sport ezali pe image ya éveil patriotique na ndenga zali ko kumbela yango, donc salir ezali ko salir pe babiloko na nyo surtout wana o ya zali ko chapeauter zali ko kumbela, donc ce que ezali réellement montage du sengeli tomona
plainte moko yaye avec Pascal Mukuna contre bateau basala qui montage de sorte que la police scientifique ezali koka kolandela makambo na to éviter peut-être avocat na baza ko travailler ou bien plainte ngo kota ki déjà bisonde to zali na information en tout cas nde ba anglais balobaka wait and see lobby nde relaxa biso ndenge nini lelo ezalaki voilà donc nini to koloba par rapport na yango mais ezali triste que na mboka na biso ba makambo bongo to komo trouver ngo normal ezala na bateau entre guillemets qui serait victime ya ba o tozobenga na lingala mutakalisation ezala pe na biso batu toza kotala yango tokomi ko banaliser eloko wana ko trouver yango normal ce n'est pas normal parce que boye bak internet ya lelo bana mingi alors que baza ba mineur moins de 15 ans baza na ba android tout ça ba kotaka ba internet wana nous ne savons pas nini ba lukaka na ba internet donc esengeli vraiment to revenir à la raison biso ba parents pour que to ebana ko na kobebisa éducation ya bana biso te merci tokomi na suka ya moi réflexion muke oyo tolongai tosala par rapport ya bapropos oyo Nico Maingela atenaki na likambo etali évêque Pascal Mukuna affaire sextape soki bosepelaki botikela biso un like bo aimer et osala biso bien moi commentaire pe pourquoi pas et lisusu soki oza déjà abonné na chaîne oyo merci soki oza nano abonné te cliquer pe okoma abonné ya chaîne DMTV kobosa na cliquer na cloche te wana ko peso possibilité à recevoir notification à prochaine vidéo pour mettre en ligne un rappel toujours zali coronavirus maladie zali réelle République démocratique du Congo aussi frappée en Afrique et to ba komi batela en respectant des mesures barrières tout ça là toujours ba geste barrière ko lata ba masque surtout ceux to bimi zali d'ailleurs obligatoire ko sokola maboko régulièrement désinfecter ba surface to simba mingi ou bien surface en général car na milieu to vandi pe distanciation sociale ya 1 mètre au toza vraiment na kokoso ya ko respecter na Kinshasa tout ça là effort pour malade ils ont continué pour se progresser ils avaient continuer ko progresser pardon ils avaient vraiment malamu mingete c'est inquiétant pour na lobby na biso et puis situation zo sala que tozo kokate boyebi ke pema donc ndé pena kintolobaka pema tozo kokate ba confinement oyo moyente mbau ne na kintolobaka donc piaka ya kosakana te donc tu es vraiment commis battre la peau maladie aussi la noki viezonga moins normal ba copé zonga zandu ba tu vas continuer ko kende ba copé salama et ça là vraiment bien mingi to komi na suka nin toloba na bino soki excellente journée té excellente soirée té cela dépend na euro bino bo Rolanda biso DMTV vous dit au revoir.